bandeko na ngai na koloba pona ndeko na biso JB na koloba message o Nzambe apesaki ngai. Nzambe abandaki koparle ngai, abandaki koloba na ngai pona ndeko na biso JB. Nzambe alobi na ngai na yebisa yo azobenga yo po osalela ye. Message on azwaki yango na 2022 na sala même émission. Nzambe alobelaki ngai po na yo JB. Nzambe azala kobenga ye, azobenga ya tika mokili. JB mpiana aya na présence ya Nzambe po asalela Nzambe atika monde wana miziki. Mais ye na monaki azokima Nzambe bakimaka ye te. Jonas akimaki libuma mbisi mutemelaki ye. Atika miziki wana miziki yo ya azolanda ekokotise tina lifelo. Message wana Nzambe apesinga abandaki koloba kati na ngai ke okotémoigner nga monde entier. Tika miziki wana landa nzela na ye, landa nzela ya Nzambe azobenga aza na kati ya kobenga yo. Yango ozomona makambo nyonso oyo ezoleka. Nzambe azo expose yo, azo expose misala na yo nyonso. Nzambe soki abandi ko expose moto eza appel azobenga yo yaka pembeni na ye. Ndimela Nzambe po bika aza na kati ya kobenga yo. Nzambe aye kotalisa nga lisusu ozokima olingi koya liboso na ye te, olingi koya na présence na ye te. Mais Nzambe aza na posa na yo tika mokili. Nzambe aza na appel na yo, aza na posa na yo. Apesa inga message oyo na yebisa yo. Yango nazoleka na ba YouTube pona bato nyonso bamona bayoka bakomisela yo. Nzambe aza na posa na yo. Nzambe soka azobenga yo zolingo yo koya te akofrape yo. Avant ekoma trop tard, Nzambe efrape yo. Yaka tika miziki, tika mokili, kanda Nzambe oya kokitela yo. Yaka liboso ya Nzambe. Jonas akimaki mesuka nango bale na melaki ye. Jibeza prophétie oyo Nzambe apesinga JB piana apesanga na 2022. Tika nzela oyo zolanda ekomema wana kufa. Okoko chape Nzambe te. Nzambe bakimaka ye te. Nzambe aza puissant. Nzambe aza puissant. JB naza mama prophétesse aimée. Na kufa 3 jours na lamuki. Nazoleka na ba YouTube pona témoigner grandeur ya Nzambe. Nzambe azobenga yo. JB mpiana. Nzambe azobenga yo. Yango azo expose yo. Tika banzelo zolanda wana. Tika miziki wana. Yaka na bonzambe osalela ye. Soko boyi Nzambe akofrape yo. Message nanga yango wana. Nzambe alola batela biso na kombo na Yesu. Amen. Napesa bino 3 jours ya koma. 3 jours. O Nzambe asekwisi ngai avizitaki ngai. Nzambe avizitaki ngai na 3 jours ya koma. Na 3 jours ya koma na kufi. Na ke na monde mususu. Na monde oyo babengi yango okufa. Mais na monde oyo nga nazalaki ezalaki vie.
moto akufaka te. Bible lobi après la vie, il y a la vie. Bandeko na ngai. To changeaka kaka monde. To kenda sko na monde ya éternité. Kuna liwa ezate pasi ezate. Na visité 3 jours. Aba bengango 3 jours. Kuna na mona ngo lokaka na sali soki quelques minutes. Kuna kolala ezalaka te. Butu ezalaka te. Tozalaka na jour. Lumière na lumière. Mboka kitoko. Nzamba bongiseli biso mboka kitoko. Oyo akoya kozwa biso. Po tokende ko vivre na éternité. Liwa ezalaka na mokili oyo. Corps mutu ekufaka mais âme ekufaka te. Tozalaka bien na mboka wana, mboka kitoko, paradis. Mboka éternité, yango Jésus abandaki kolobaki na kei kobongisela bino mboka kitoko. Nga koto bazolela lamuka kuna na zalaza kolamuka. Tango tolelaka bandeko na biso bolamuka kuna aza deja kolamuka. Siko maître oyo servaki awa. Ye moto akoya kozwa yo. Soko servi Satan akoya kozwa yo. Okozala na likambo ya koloba te nga na mbeto hôpital. Nazomona lokola film. Mais tango bandeko na bakoya nazolisa bango kaka nga na kokufa te. Nazomona ka Jésus. Maître onga na bandeko ko servir. Azo koloba na nga makambo. Omona moni lumière makasi. Bandeko na nga tokufaka te. To changeaka kaka monde. Yango na soki toza na monde oyo. To tambola na crainte Nzambe. Nzambe akoya kozwa biso. Alobi akotika biso ba orphelin te. Yesu na mbeto hôpital. Nzoto nange bebaki makila nzoto ezaki ebebisi motema nanga. Motema nange ezaki détruit. Mais siko nga moyen na bazwa nga na Satan ezate parce que nga na bandeka kokanga makala na Nzambe. Yango Yesu maître nanga bandeko yaye kozwa nga simbi nga na loboko. Nazomona lumière makasi. Lumière wana ezopesa nga esengo, ezopesa nga kimia. Mais Yesu azana bomoi. Na moni nzela. Alors il fait un chemin dans les déserts parce qu'il a fongoli nzela. Tana komi na monde wana nazo sepela. Mboka kitoko na bosani même ke na tiki bana. Na bosani ke na utaki ko sala vie awa. Bible le barna biso tout est vanité, c'est solo. Tout est vanité. Monde oyo eza kitoko te, kuna eza kitoko monde éternité. Nazaki na kimia. Monde eza na tourment. Monde eza mabe, eza salité. Mais kuna nazaki bien. Nasali 3 jours. Nakati ya koma na séjour de mort. Ah bazo lela nga kuna nazo tambola. Tout son message. Na ngai o Nzambe apesaki ngai pona héritier Watanabe. Naza mama prophétesse aimée. Héritier Watanabe. Nzambe azobenga yo. Nzambe azana posa na yo. Ayebisi nga na loba na yo. Tika miziki wana. Miziki oyo zolanda mondaine. Ekomema yo tina lifelo. Nzambe alobaki na nga na yebisa yo. Soko tali na lekaki na YouTube. Po moyen to ya kolobela bino ba message boye ezalaka te yango tozoleka na YouTube pona kobikisa milimo na bino. Soko landi miziki mondaine ekomemoti na lifelo. Tika miziki mondaine héritier Watanabe. Nzambe azana posa na yo. Miziki mondaine ekomemo na kufa. Nga na kufa 3 jours na lamuka. Na yebi monde wana ndenge nini ezana tourment pasi. Okozana na kimia te na monde ya bawa. Yango na ekoloba na yo héritier Watanabe. Landa Nzambe.
musique mondaine ekomema yo tina lifelo nzambe alobaki na nga nayebisa yo pake ezala trop tard biso toza basali ya nzambe toza baprofetese toza kosakola tozoloba ainsi dit l'Éternel. Héritier Watanabe musique mondaine ezomema yo ti na kufa ti na lifelo tozosakola mpona kopesa message oyo nzambe azopesa biso. Héritier Watanabe yaka na nzela ya nzambe sala repentance nzambe aza na posa na yo sala repentance tan eza mabe toza na apocalypse nzambe azobenga baoyo ayeba bongola mitema. Héritier Watanabe bongola motema nzambe aza na posa na yo. Miziki ozolanda wana eza vanité ekomemoti na lifelo. Landa nzela ya nzambe aza na posa na yo nzambe azoluka yo. Mama, if love is crazy, love is funny. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya Ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo. Bana nzambe na salaki oyo Papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya Ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya Ozana ya Papa Moïse bikamwe koti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya Ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur epele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto nalingi nayebisa moto na motu pe eza na couleur politique te pe eza ya parti politique moko te drapeau moko te ya parti politique eza kombo nango pe mais pe c'est pour notre tout le monde ozala opposant ozala la majorité ozala groupe de pression ozala église nini ozala place nini biso nyonso mpona kimia mboka na biso totelema biso nyonso mpona mbika na biso toloba totika koloba ke bato ya est nde bazosofrir
bato ya est eza bato ya mboka mosusu te eza bato ya mboka na biso eza biso moko te toza kuna bandeko na yo baza kuna baya na yo baza kuna yango nasengi bolongola makambo nyonso ya politike badivision politike na minute oyo eza te o politike o élection na minute oyo eza biso nyonso totelema toyokisa mongongo na biso partout. Bible elobi mpo na mboka Jérusalem na kovanda kimia te biso mpe tolobi mpo na Congo mpo na Goma tokovanda kimia te bisika nyonso tozali bino nyonso bazoteya bino bazosala badiscours partout bobosana te kotia sini wana bobosana te kotie boye partout okoleka nauti kolanda awa balobi ndeko na biso moko azobeta bale na Rwanda atie sini wana balengani azonga awa na mboka na biso baekipe eza te. Donc awa eza likambo ya mboka na likambo ya mboka basakalaka nango te yango nazosenga motu nyonso baparti politike na biso bandeko na ngai botika nanu koloba oyo eza makambo ya faci oyo eza makambo ya baoyo baza na opposition eza makambo ya baluba awa eza makambo ya mboka biso nyonso totelema mpona Goma ngai naza Goma yo mpe oza Goma mutu nyonso aza Nord Kivu mutu nyonso aza Sud Kivu biso nyonso totelema o bakonzi te mutu bapaya oyo baza na mboka na biso bayoka mbela na biso. José Baila nazosolaka na bana na ngai bana bato otindela ngai biloko na zasi biloko ezo okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato imeno ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ovelaza tala baza continua JB Service ezali soki baneke angolais nali te angolais JB Service etat eza musike azubeta